Bana ya Congo Kinshasa, bana ya Congo Brazzaville, lelo cybercafé Jafar toye koyebisa bino ke DV bani ko kende na suka. Mikoleza soso ebelete on toza ko informer bino na bozui tenter ya koya robeta DV na cybercafé Jafar. Ba cyber na biso tozo fungola ngo de 8h ti 21h ka pona kozela bino. Voire même tozo travailler na week-end. C'est-à-dire samedi na dimanche peut toujours travailler pour nous permettre bato o bazora tenter durant la semaine ou bien bana bakenda classe donc ba parents besoin atteindre oya na bana na bino samedi na dimanche toza wana pe pour na bino pour na robeta DV na cybercafé Jafar na ba photo ya malamu o to kangaka boyebi ke cybercafé Jafar toza ba professionnel na ba photo ya DV yango wana na $5 ya pamba. Na $5 ya pamba okoya tokangi yo photo to remplir formulaire na yo et puis to tindeli yo formulaire na yo to kopesa yo na suka accusé de réception yango wana tozo benga ba diplômé d'état nyonso ya RDC na Congo Brazzaville boya robeta DV occasion yango e permettre bino okoki kozwa ba bourse na kati ya États-Unis okosala misala eza ebele na kati ya États-Unis komitungisa te soki ba moyen ezate yo lukaka ka $5 ya pamba obeti DV na yo et soki o gagné cybercafé Jafar tokozwa yo en charge ndenge tozozwa bandeko mosusu babetaki DV kaka na $5 yango wana nde ememi na kati ya États-Unis na cybercafé Jafar prise en charge ezali c'est le seul cyber oyo ils aura bato à partir ya Kinshasa na Brazzaville pe tomemi bango na kati ya États-Unis na ba moyen na biso moko ba cyber na biso ezali na bon marché boyebi cyber o ezali 22 ans lelo na kati ya bon marché to kangami na Robank tozali susu na cyber mususu ezali na Chango bana ya Chango nyonso tout boyebi cyber na bino to sali na avenue Matankumu croisement boulevard Lumumba na Victoire cybercafé Jafar o ezali na immeuble Mayalos place au restaurant DFC ezali tamo magasin à côté à Shop Vodacom neti motozo kende vers Montfleury cyber na bino ezawana avenue Kasavubu croisement Louozi numéro 1 juste en diagonale il y a Carrefour de Jeunes na Brazzaville tozaka na cyber moko le seul et l'unique o ezali en diagonale il y a la mairie il y a Mungali sur l'avenue Basundu numéro 39 bis. Bonne chance pour la bana Kinshasa, la bana Brazzaville, pe ba Congo surtout Mobimba.